En matière de voyage, nous sommes la solution. Astuce Travels, votre agence de voyage à votre service, nous offrons des prix de billets à prix hors concurrence. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation de visa, transport et mobilité, réservation d'hôtel. Nous sommes situés au numéro 21, avenue Jean Moulin, dans le 93 100 à Montreuil. Un numéro de téléphone 0033 98 81 96 340. Astuce Travels et Ratakate. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Colombe, reçois l'honneur, la louange, la gloire. La base à Yahweh, Yoni c'est pas Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oyeli biso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Eyeli biso cuisine africaine. Oyezali na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oyetali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba ngo kitoko. Okanisa suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yebake awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Bonne réservation. Okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kolalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kézongi. Wow. Bonjour, bonsoir, fidèle internet, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Carré Parfait, émission socio-culturelle, et puis ça cabino ba information. Il y a sur si récit que bino na ba palin partout. Besoin d'abisso na image prod chaîne YouTube, et puis ça cabino image ya propre qualité, ya bien, ya image, ya son. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Image Prod, on a fait un mariage, shooting photo, on a posé ça, qui toque, on a fait na yo, contactez biso, numéro na biso, et ça affiché na écran na bino. On a posé ça, comme sponsor, il y a émission oyo. On a posé ça comme sponsor, on a ba service na osalaka, on a moto ya mbongo, on a posé ça lobela kayo. Numéro est à benga biso, tokota contact na yo pe, tokosola. Pour commencer cette émission, salutations à Franck Poutou, le restaurant Franck Poutou, le 16 Oyo, manifestation Morozana, Gaïa pour la Saint-Valentin, papa, maman, papa, bobina vraiment, la Saint-Valentin, chez Franck Poutou, Kolia, comme la bio, nyon c'est ça,
africain. Salutations spéciales à Wadjeni Kaba sous conteneur à forme. Evon Tumbana Anvers Moto ya Mbongo ya Solo Solo. Salutations à Avalopindi Tour d'Europe à Baluka Baluka. Salutations à Yo. Salutations à Cyprien Anzolo. Salutations spéciales à Edi Badiata. Salutations à Batutu. Derrière la cam, nous avons na Faya Basket, Patron Bogos, Dekoyagi Basket, Shango Basket et Héritier Basket. Mesdames et demoiselles et messieurs, j'ai cet réel plaisir de recevoir pour vous camionnette Bola ou Mbola. C'est toujours un problème, on a un Mbola. On a un Mbola. Ah. Yanga la toujours M. Pour na jaloux ba M nga le roi comme on a banana M. Ningaka neti kala ngamo. Yo ningeza yo binga caractère yo. Na ebio kala. Mais yo se binga kala OK na komo nga boite. Na OK na komo. Nga to bendeni. Yo se binga kala komo ziza komo ke vanda et salama suki 40 ans suki 50 ans. Komo OK na bonke ezala kam oyo no sakana. Non. Que na mabete, na nga mabete. Komo salama makasi mingi. Mais na ebia ngot. Na bengi yote. Na bengi na kombo na yote. Pour na petit na moko za kala Mbola. Ouais. Wala bangala Mbola ezeti mukonzi kombo ni vanda banakala. Mais na bengi na. Bengi na Mbola ozotuna. Na bengi Mbola. Otuni pona ni. Na tuni. Ezalaka Mbola mais aucun bon point. O sepelite? Dina sepelite. Ezenti ya okitsango mukela. Non, kombo munene bona ke kitongo boso. Ça n'a pas passé déjà. Ça n'a pas passé Limbisanga. Merci na Limbisanga. Ça n'a pas passé Limbisanga. OK, merci beaucoup. Camionnette Mbola. Merci. Moi de la part. Merci. Non, on s'appelle puisque on reçoit déjà de la part pour Selinga Essengo Makazi. Na mingi donc ça n'a plaisir. Camionnette Mbola. Na belle sur Bola na biso na camionnette Mbola donc. Non, ça je plaisante. Yo za kana mukusa ngo bataki mangisa balanda mbango. Balanda mbango. Bona moi la bon mazaka direct. Ah ouais. Banga makasi. Bakola na mbango to bandeni. Bataki mangisa na mbango. Ba bengana yo omona peto ko loba makam na bango tsute. Ah, ebi kezo tengeli. Nana ko bengana ki mangisa. Église zangati. Église nzaka ngai. Yo so tunanga mkona fande no tunanga ngo. Ozangwa. Oh mais zamba okamwa ki je vois encore répondre s'il te plaît okokai ko répondre te okene na palo réfléchir bi bon le leçon na zui ngona beta non na zo ko nti bongo bo mena mo zongela on le mo ki bangi swana oui donc mutu moka ko oser ko ba a be pa la ngazate na kimbangi ba hypocrite ba lo bate ba basit na so no carré mo kimbangi ouais e ba ko tsabna mukila ko tane noko ba ba mo ba timide ba yanke bazame ba yuma moi on boketu le renyaka ngamna beta katama na ngisa poto la ninga na zo pomna boketu apona kimbangisi wana ba yuma so mta ya betu na mpanzi bo bimisa komo na ye mitanga na mtu moko neti nani yepsanga kimbangisi ningo betango banda ngona kipaki yote siko lelo to bayini pebe kenisa kenga direct pona église nanga o mona église wala eza nga donza menanga eskaka simo ki manke na bike wala mwana nga donc mutute nzana les tozana yo na pesa kombo do kombo za kombo batu na ngami ya kombo moko oyo suna na lobeli kombo ba mutu na bambi yango na pesi mabe likambo ezali esalamaka na kombo kombo na loba batamona ka kombo neti bongo omone kombo bakete awati pecho ba kia o bato meme bacha pambala kia ba kisinjora ba pecha tout c'est bon yo benga te bon bandi déjà faux non s'il te plaît yo benga kisinjora pecha pam yoka mama bana za responsable s'il te plaît yo zo boya bato ba finga bato mais yo moko bandi ko finga bato lisusu elongo mama ni c'est la fingite oh tango benga oh s'il te plaît non ça m'a bête s'il te plaît monsieur bani mabe na lobi to yo kana nano yo oye awa ozebisa biso ke muto akofinga bosali association na bino bobeta bato si siko yo moko lobi bakisi njoka bapetsa pambala eza ofinga non eza ofinga so moto so bongo sepela niti kameti mbo eza ofinga na retirango non na tunyoka OK na retirango na yeba soki eza kofinga ou pas na retirango so genre ofinga non tenga na retirer kasite mais eza kofinga ou pas eza ofinga te mais na retirango bon retirer pas ntika te tango lobi na bongo po yebi mingo le kangati te yo bato wata la biso yo yebi mingo le kangai na retirango na miso bato na retirango na zo na subia au moins na sasi kombo le ndombe makombo yo bakisi njoka ba traitanga ninga mabe olaninga surtout kisi njoka kenanga mabe po na kombo yo kombo esala keloko moko te kombo eloko moto bimanga la cachote kombo yo mwana nsemi bandika kombo yo manike mama soki de John bona be kombo yo
kombo yango silisi bango moni kombo yango ba moni ba komi bongo ba palanga ni komi des autres po kombo yo eza mystique tant na beta yango na vani na beta yango na makamna tout kombo yo ba makam bon na ka bongo te kombo eza kombo ya ba venture ya jeté kombo yo ta musika et na tiki ça kombo ozaki na prison il fallait kombo bimisa okomi kisinjo non pourtant on va combo ça va sinon ça mais question na bigla o mona vena kena o bwani wana petit na ngai ndenge o beki tinjo za petit na ngai soki nazo tanga le wala ke vitesse mais bateau ngala o mona nazo cibler baza na kati wana kisinjo la temu panzi po yimo galba ki vie épargner la makambo wana ngala zate ah kotwana aski zenga c'est mon petit tir propre ce qui vient du raso qui ninga mibenga ka o miye bate so bengena na yebite yemo ka pardon mais au moni kombo eza kombo eza mystique kombo mais le retour zongela kimbangi c'est photo zongela ngala po et le deuxième fango fo na utika fo ngala tika bongo te oza pena posa to so lango na gozo na utika mais là si je moro sensible na bona kota na boy yo kota na problème na bata kimbangiste on éviter na éviter problème moninga on église na ngai ngam na kolobela kimbangiste na kota ngai ba obenga ba boy ya yo lobela bango yo koloba makama kimbangiste kimbangiste na lobela to ke musika te mais toi tu étais obano attends ozaki na kati ya kimbangiste naza te ozalaka babenga nao yo kimbangiste c'est que yo mo zala makamlo mo c'est que yo mo zala pa na ngai bibi misa non na bibi misa ne oyebi otote makambo na loba c'est faux c'est vrai ozaki na kimbangiste s'il te plaît les gens te regardent me regardent. Tu faisais partie de l'église Kimbangista. Vrai ou faux? Non, la partie de Kimbangista, c'est na fond le. Pour moi, on dit ma qui après le boy. On dit ma tout de suite. Na mona ko ba président bazo buka le kuta to mona bo parté. Yo kana lobi na lobi. On dit maga siko ko sambela o bando sambela. Pour expliquer clairement. Na ça Kimbangista. Yo kana na ça Kimbangista na zo baptême yo kana. Yo kimbangi seza ezabu pourquoi kimbangi c'est faux aux baptême pour au sala makamna bango balingaka ngaza mona na bango mais na baptême na za libanda pour vie on na salaka na bango za ndenge mote ola ninga bia ngaza mona na bango na kimbangi c'est le msuto ba ndenge nini na ba ndenge nini ngaza kimbangi c'est ya makila ola ninga ya makila na bota kimbangi famille kimbangi mais na baptême te na salaka makamna bango te ponga na milaka masanga nazwaka basi pona mobula basi na sala kango zakati wa nga nga solot nga bayembaka nga na binaka na liaka ngulu ataki mangesta balia ngulu tu chablo kwa te OK kuna kotala musique mokilité kuna mambele oko binta te oko mandefu fokata mandefu wala ninga kuna foza na boy aza mona na bango soki likambo ezana église kimbangise nako lobela bango somme ta critiquer neti denile sako ya la mbangiste en tant que na mwana ya défendre obligé mais la zako tanga so dans sepeli neti mbangiste église mbangiste na kota ngo na vie na botama bo la ninga même chose da 20 fois te même chose 10 fois na kamba une fois centre na côté donc eza na le kango ka boy ni famille to eza kimbangiste so comme kamba na et pota comme na ngeza ka mbola na droit monitaire mboka na droit pour comment on a kala yaki mbola kala mbanza mbola on a changé et comment kamba donc on a solo on a obligé ti et kozala bongo be bana nga ba obligé pour ki comme on ngai donc côté faut tout à bien mais ngai mambasala na sala ngote kuneza mibeko misala na ba ezaka toi yo ebité yo ki c'était non je suis pas qui m'a ezaka zela mibeko misala bolingo mibeko misala bolingo yo mwana kimbangiste siko talande obosani ozoko omona musiko oke nga penako nga pray na nga kuni église na nga mais pray na nga mo libanda nga pray na meza la kena wana za ma kena mi catholique na église na nga d'accord donc wala ko to va no calme so mone muta tuti bango fona lobela bango wande yo faut défendre obligé ko mona nga po ko toucher jamais nzambe nga papa simo ko ngana pas nzambe to mwindu nzambe Afrique da nzambe de ce qu'il faut respect pénal na mutu nyonso d'accord pour facha pesa ka respect kabila respect mbutu to pesa respect tout le monde respect to bana na ye mais na zati wana ngala samla kimbangi c'est nos églises na ngame na kenda kate mais soko na kenda kate soko pour mes années na oya
boketu afingaka papa Simon na yelaka boketu tu rambo mafingaka Simon kimbango na yelaka e basele bango tout basele les na yelaka bango ba eso na yelaka bango comprendre na kendaka ndi bongo mais naza penda wana na corriger po na bongisi naza penda les églises na ngamba na kendaka te quand tu tango lobake obengani ba journaliste ouais ba journaliste c'est tout na yebaki bango ke ba ko bebisa tari balingi ba bebisa carrière fali na mona obengane libango ndenge ni ndenge na fala pesa un message batwana basala vie na balingi bango na lobaka ngoto et na répéter ngo te ke bango tout tant na lobaka na kombo ponga tant simba kombo tant zo ba ki vrai pe lo kongo yango sala masiko ke na lobaka bongo ke fali ndenge zawana memi bino kotala concert esili bokena bino asana batuna ye o ya ye staff na ye o bazala bango oh bazawana bazana bango bane bango za batuka ba yaki ezalo ko pe akufanda ke ningo zawa na sepe ningo sala bito ke kin olaninga donc zo sala musala na yo olaninga siko bango so ba mona ko neti bango ba comme spécial mabe yango wana nde bachaki to na moni bongo na ko expliquer bango ke non na soli na fali albina nga siko po bango ba so na fali tenga so na fali. Est-ce que c'est vrai aussi que soleil n'a fallu pour na bamakam na bango o banda loba makam ke sininga zawana ba discussion ba nini ba bêtise te wana te la blog ba bêtise wana fali po yebi bango te non solo bango ndenge nini basala kuna te ayebi bango te au moins reka batu bo basali po amona ke na Belgique ba yeli boso na ye po nani nana boduka linge ba mona fali soki po insista ki pe pour fala ndima mona ba onka moi seconde wana olaninga mais mona bango pourquoi par rapport à quoi plaisir ka bato basaya la kaye ba promotion basola yo lo ba ka mona bango pourquoi na ligne polémique te yo muto lo ba yebi be ka sala ba sala ba promotion te ba memelo pas fali te ba mema pété depuis bazala pas mutu na mukili tout ça ba tuté ba memage lo côté siksa wera mutu moka baxela wera lo kazala te la nanga beto kel makam siksa jibe mutu moka baxela été o musaka o ngandu mutu te do ba confond ba ti ko bebe sa fali sikso ninga komiana ba memage lo côté plaisir ka sali bango pe batwana o ba o lo ba wana esala nga pasi po ndenge lobika Christine na pesi mbote batwana ka bango wana bazala katwa mimi su basing ba finga fali to kena ken pia na zo ka bouton pa fali abebisaka nani kisinjo yebi on nga saka na fali mani ka saka na fali o so baksami mota to so ye suka wa saka donc ninga zawana batwana po ba mona ka yete apesa ba ombongo te alobela ka bango te mais nzamba sali ka ba chance oyo chance o bazu oyo nani staff a fali ba sali liste ba poto mais ba mona ka yete akip atala makamula bango te da fali azara na rien à voir na bango donc ninga zawana pinako donc ninga zawana le king donc rien à voir na bango ata mukolo donc na moni moko sala émission na kina ba ko benga fali au patron na ay soit nga mko na patron non batu bano ba maboma bano boye poto bota conseil patron na fali yo ala patron na bango te mais yim da même bango yim da même bango na poto zo baby sama solo ko jiba même ba jokate c'est patron joka tout le monde yo so bosser de musupe bazak ba même et le côté sous bano mike baza on ni ba journaliste bateau ba kia oh à toi si mamiko baza la bongo le côté olingo critiquer ba rivalité nos anini na bateau fali ya kina bango eza fini na li po et le reza non ga pas po ba musu baza ba ye parce que mon plaisir basali ni le ko na fali c'est bon plaisir là na bien mais ba fingi si fali makasi pe bango ba chaka bango ce que za place a olela na bango ba bota ko le ko mo so ba bimisi côté kune zongisi bango pona bango le so ba vi ba ole loko yango de pesa ngai kanda po boya le lobo beti so la fali non fala komi akomi likolo makasi beta so la fali ko bo tiki na bato mususu na mike ponde za mona za no za po mona ba mettre ka la succès na ngai ya na tenga parenthèse moko boye petit na la pesa mbote baza na prison na kepena petit CD tant ki na be na yete la nanga ponga pena poto tant succès na ngai za la na coloniser mikili la nanga bien na combo po donc ce qu'on a dit bogar mo impossible basi donc balanda nga loka bamboa basi balanda loka bamboa ba pesa nga basomela nga tout la nanga penako balanda bien non to soigner ka moi moto za na TV basi banda olande belé so la succès balo bamse bima ya mabe au moins tu yo danser ezala bon basi ba olande belé na mibali
mibali na mibali descenda ba fanatique nanga 0-0 OK siko kombo na salaka munene wana na succès na kombo na kitona wa mtu na nango donc na moni na ba lingi na ba budi siko jo wana to bende bangenge bo soko finga au salami ezaka bonga fo bango bien soki na répondre au salami na zo le moment ba petit na CD na vana Château Rouge na vana ka ba epse que non mtu ana donc alikisi le bayaka bango ba sima ba mettre mswana na konza bango tango na biso ba ke belé le bango ba ye ba jo na nyokola biso bo ki payer on comprend na vana Château Rouge ka na tellement na kota Diego wana na ba groupe tout moko boye ne bango to ba benga ngai pesi frère na mboto ni armelo na moneka la kota zanza ba batela ye a bengi ngai comment tu viens toi viens là tu viens là boye voilà ba wesh bengo na divagation voilà na bi oyo ba petit o bango isilate na Château Rouge na tala na bango boye ka boye groupe so mo petit mo Ivia Pongo voilà petit na na ebike petit o dans na comprendre que staff oyo eza bango mais boule na zo ya bango te et na mo susu na mo après na besima na pesi mbote petit na pas akamba immeuble na mo la kisute OK tango kisika ba ki groupe wana bato ba 15 boye ba benga bonde na tembo yo benga bonde ba moka pousser tu veux pas pousser ni ta pousser ni ba pe na pa na mo na betinga pe ka boye ko yo ka bote mo betinga ku na bara mo na sa ku bonde ba moko ba groupe ba panzi et suka bongo la ninga suka na oui ka zo succès kan nga beta roku kan actuel la ka sala ki so beta kumo so za na kombo OK le sultan vana no ka po kombo la fa muto to zo ka kombo sala ka no ka mamoko kemba moko no c'est la bête camel timbola acte na biso wana d'autant ça na kombo faut ko yeba des ala bitumba te et loko moko te kaka bongo mbala moko buru ezala bongo tant ça na kombo yango tant na kombo na kapina na membango pulanga tonga fani na telefone na ana senanga obwakisi ezala nini mwana d'accord na visa ni maso na tout ça na muto na amati bonde ni to ka to ça na zo amelo ko pana nga ba bendanga ba ebele bongo ko pana bende kezo kende o moni nga na promenade ninge ipupa za ninge wana bato ba to zo ndenge nini avant ni calme to ça ndenge nini bon ninge bato bazama yelete oyo amemakia bazama yelete il y a des gens au batangi ba classe belé na papa bazana bato balobaka bien ba warion bato fali ba oyo ba kia ma ba wayo za to to memo bato auto mema oyo na tangi sa ba fali oyo na bana kuna katia edingo na bonza bana na ngawana na kati wana ola ninga ba petit bazongi king mais ce que ilo ni ça la jalousie za kanini bango ba baby bango ba baby si mabe ba opesa automatière ba fingaka fali si yango passe na ngwa bo bango pona bango bazo zwa un na bango tant ba bimisi matière moko bato bazu ba fingel fali ba mona teke bango bazo bota makambo wana na beta sete wana bango bota makambo wana bango boye bo beti mama fali na osepela moni bozala fali na mtu aza na États-Unis aza na Côte d'Ivoire fali bona ba melek ma whisky bozo bo pesa en tout cas passe na makambo wana boya teke bologelo mpo bato wana ba ka passe ba yela bino tant bo finga na bango ba matimba la mo pone ezala so fingi yo so yé ya moni nenga obeti lo tamati likolo ezala kaka bongo na moni petit nango yo sokoko ouais sokoko obengezo sokoko amkolo na malobaka baso bate moi malobata ya beti azo ba mwana muke tanga zo la mutu moka passe mutu ma pampa malana na soko bloka beti wana abi bien osaka beti bloka oseki ya soko petit ya eloko monte yo eloko o manzanza te o ta mbunda pina beta mbunda boketo beta taka o mbunda boketo ye wana omoni soko mutu soko boketo asala boketo bo mutu ezate asali mutu ba beta mo anini museleke te lana na omoni soko ko ninga za wana petit wana albaki nini musaka to popola abi no kibe musaka te nzoka passe nenga zo finga jibe tumble papa cheka tumble la mutute ola ninga azana vie na ye mais amatimba la moko na zo na avion o bien avion habite so bis so na zo na voiture dans ba embouteillage be bis azul avion même moto na ko kwea abi avion amati na jibe amati tina makati muke kuna ne bazo zo kana dikolo avion na mida muke non donc mais ils ont bien été il y a on a série petit dans moi je vais comme Junior piano petit va na ko na yo po bato mususu balukaka le za kana ka jibe kala alors que opportunité donc ndenge na koloba yango yo bato bana wana oyo fallait na bango soki ba ko doser batika konyokola bato bana eloko te et ça la bien pourtant muto ka succès na ye azomona te yo ko tumbula yo sandeni na ke musika na moni ba game mususu na déplica c'est que ba tumboli la nanga pourquoi la benga déplique na pese mbote na bona oh non na sake mission mona kende mo lo mo petit na phone mo le libo na mona ka
Pomba. Au déplique. Non, au déplique. Ah, déplique. Au déplique. En pomba, petit andé, non. Viens comprendre, nga pe mo toboka ba tunenga question fana keka bien na kene mo mpanzi ta sepele ta bengi ngai tant que na musika o vie mende na compagnie nga za ngempoli te bona nga petit na to ke musika te limbisa nga po nga limbisa na musika te o senga mama pardon na moni oui tout kata kaka aux en raison na mona ki ona makamto to bakanga ki ona mona Kinshasa non na mona ka ndeko senga na lobby ke ozaka na facilité s'il te plaît oui singa ko na facilité o senga no pardon mais ce qu'on a dit oui aux en raison puisque na makambo les gars na Kinshasa o senga no pardon na facilité na lobby mabe te lobby mabe te akasto continue moni pardon et si samba moko muto na kanda akitimba on sait bien na senga pardon abina merci azike na pardon na moni na calme pour la vous comprenez pour la boler vendre bona boy descendre bona boy donc c'est pas ça yango na lobake ndenge ma mezo kende boye ngai yango sala nga pasi bango bazawa na ndenge ba wuti na fali awa na lobe mkwana ke kombo yo fallait sinon ali sili puna ye baye basenga be miso bango ali ka pa na yote moni bana to benga bango na ko yo ko zala yo ne ko pa na yo na moni na bato na ba saka na nga zo yo mo luka ba na boya ko tala mbo oui donc ngam na luka bango pona tinda ba saka na comment bango to ba leka awa abi tu peux avec mais non moi obige ba landa place visibilité ali place chaîne eza bien mais ba ya ki ba sali ba leki tout ça nous ça na bete ozana visibilité ah ouais ça chaîne mo fois mi ba waka mi bala. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Moi, la télé, on a séparé la télé. Na moni me opese miso na opese nga pela opese nga pela lelo o sepeli nga pela abo na sepeli na sepeli. Merci beaucoup. Pour talo bona sepeli o sentir o na obi maka mystique na télé neta américain nazarande nazabonde na télé. Merci beaucoup camionnette au défendre ka ba valeur ya fallu tout mona ba audio moko bimi nati lokole azotake fali agressivement azosolola fali na groupe agressivement et ça lui on ndenge ba audio wana oyebi na leke na émission moko na kendaki moi compliqué mais faut na soigner muke na moni donc ndenge zaka mabe na biso asuka ko sali lo mwa mukie de so kotika la miniature esili donc nati lokole ndenge azana na ebité so zo japongi na ebité blum to salaka ngana ebike nati toko zape bato ngana ebi na ebiso ke noti na fali musika na quartier latin donc loin bandal quartier latin ninga za na victime pardon même si na vana pe na vana cause nga pe na fali boy mais ko lukilo ma me belete ko boti la mo likamute nga pesa du conseil za muka bongo nzamba yebi tango vana lobi na opeto yebite kota zaibi vena nga boy to yebite mais ko vana to kendaka to soke na komba batu boy na boy yango moninga na vanda ka calme na tala kanim kile kendaka soit dit ye peninga zawana na pisina adilondole boko mendie bambote bela adilondole ndeka to sola ki zwa mwana omoni na tilo kole na comprendre te comment ko yokende akena vitesse moko oyo omoni batu ngelo na comprendre elo na mona mabe soki pa bana courage wana ezindi fali pa pardonner kana facilité na moni bon mingi balba fali pardonner kata mutema moko ngapa na yebi bongo batu tout mais na sentir pour mingi balba fali penza soka kangelio pour balba ka bongo fali penza soka nyatelio mais batu tout na moni bakana neti na côté mo bongo mais c'est totali sikoyo na ndenge makamu kisinjora sala ki fali to loba moko mamu kisinjora sala ki fali na mona pas senga pardon te to moni ka kisinjora to loba pardon pas ya bongo te pardon pena donc o sala fali ninga kenda la fali wala ninga yo vandele o kisinjora za non les gars non na ba na yete non te pour la natation bola ma fali OK ninga kenda la fali bongo azongné pe normal ba ene poto ndenge manika kenda la fali non te so makamoko ninga kenda la fali a 5 pe pardon te ba récupérer mais aux amut so na zongisi na za intérêt pe simana mais fali atali ko tanza on intérêt muto na te mais na zongisi na ngai donc muto mo som da balobi ke fali ara mabe de so une pembe na pona bika mabete ngana yebi mais so lobi tembe na ba kaka nit maka maboye wala ninga bato ba kendaki na télé sale mabe na mpanzia e ba tembe na télévision ba bike muto na kendaki na fali mabe aye na bino poto
olaninga le biloko wana faut été à batu na mutu makasi yango moni batu tu baza pe na fali babi ke fali lobi pe so na kene boye lobi na ngwa zonga ngai lananga yango moni fali bolamu wana il faut attaquer niveau comme nango fali il faut pardonner la difficulté il faut comme abnako tout monde pena donc po faut micha yalo ba obi mon enfant d'attendre la souvenir na zakana jibe ko yane makabu moni jibe na zana donc jibe na c'est ça comme ça na peut-être puisque natina fali ba meseni moi trop ba solara moi bien trop comme ça la bon mani que comme ça la paix qui njora comme ça la paix so que mon temps na ba toke non la ndenga mani que comme ça exact qui njora comme ça exact donc ba ebike so de kana so na fali boye lobby pour na tibito ke ba panza ba keke na prasmo ya ken panya ken on beto sma ba keke ba bi lobby fallait kozonga ne pe na nati tranquille ma pas to moni ke sinjo rani akendaki na ye na manike ayi na bango na poto akelo na base ayi te akelo on le sou na mais ke sinjo asala trop pour na fali comment ça te wana za ko ta na makamndenge ba kendaki ne mabe ba je ba ke tango ke fali wana na minute à part que le mso soki soit que le mso ministre na ba tout le mso président bon osete bon on a pas musicien ne mutu moko le mso tina te ataza na mbongo ata yo mondenge ba ngala manka qui vient na ngai oui na manka pour na mukie na kendale bo ba kendale tout le ba comme c'est du papier nani wana mo pao OK ne ba comme c'est du papier wana muta ba comme c'est papier pour ça penza très haut donc azap très haut azap millionnaire OK tout ça biso ba ta passe na passe to va même mais bon moi so ba to na ba tambo wana em so jo le quoi et le côté ce ko pas fallu c'est ça ba to na ba mo na fallu neti azani kaka na éviter comme les amdaka MS oui au katanga be comme mulai mseza bomba bino kima ko comme kima be au kat MS beaucoup mo ya bien te o lu kano problème comme les avons MS pour MS wana kombo na mo ndengete comme wana kombo nanga neti ba Paul ba Claude wana kombo nanga MS to ke rande to kendele MS ango nzamela MS nani et déranger yo te MS nani na tout ni so kombo nanga déranger na police na ba bon comme César batama te kombo nanga MS neti mbola yo MS cap MS nani comme ça MS t'as dit la pesa vrai combo mais comment te yanga te MS mbo combo nanga MS to continuer la mission to continuer émission na Congo to tala ba mboko faut surveillance ko te ba au congolais te po ba ko tebele au problème sérieux les on a problème au moni siko po mezango batu bango ba so comprendre te ningi fala tika ba lesa le wana batu nyonso fali ba osepeli sote olingo tika la yo moko ndenge za wana posa na yo ezali ko tika la yo moko oui moninga ndenge na zala kaboye na linga ka bola mo fali ko tazali mais tant ma beza na musika na zanga ngazala na bango et pourtant kuta na no ça fait s'il te plaît ça fait combien de temps que yo kuta na fali te bo taba 15 ans sepeli te na tuni yo na sepela pour un dos sur la poye la ngana epela ataba 15 ans au sepeli bon OK c'est belé à 15 ans te na diminelo yo che 15 ans c'est trop na chelo peut-être à 10 ans to 5 ans ouais 10 ans mais moto yo kutana na été osaka ba impression sur la na bato neti falion bozaki na lobby boendeni na idée yo na biso ata 15 ans y a pas de souci au moninga na loba na grand frère fali na ramasse falité camarade falité petit falité OK olaninga donc chape na ki tchanga la place na ngai hein donc ninga zawana kota zali ayebi ki na moni c'est qui non que non bien te et puis là on dit le bandaka non que non bien donc est bien et puis un petit peu d'idée nzongo musingombe tongo d'idée nzongo mokozangaba na be singombe tuna linga bino ponga mola musingombe tuna d'idée nzongo donc est bien au seki MS le match à Congo photo nzambe le match à Congo au moni ni zawana au moni tiba tuneko vana ta mutaye deva yoko akwanyinga pona fali na belo remonter pour na yebi on na pas fali est-ce que question à tout nyoko répondre 15 ans n'a pas dit ça fait 15 ans mon fali ça fait 15 ans mon fali siko façon yo lo belara fali ndio lingo tikala yo moko o lo belaka ye moto yo kutana na été intérêt nous a ngalo lo belara fali intérêt na yo kasi s'il te plaît intérêt nous a nini bon comprendre le moko na porter parole ni a fali na kani ningeza
na famille na ye na to na lobela yo la nga oza famille na ndenge na nini sina spécial lo na la grand frère OK na makamo OK c'est na grand frère na ye point omoni point na betia to sauter pas na lobela ye soki mabezali natali saka bato baza pembe na ye même kuna bureau na ye na otala bo mikolo OK pour mo rapso le kana bureau na habité parce que bureau za bureau olingo ko te souti na bureau na bina ya na grand frère Fali on s'en limite na grand frère ya Fali ola ninga na otala ka bureau na otala bo ba kendela biloko zo bima oyo fo bango nga ninga déjà ndenge bana na bazongi sasa balobaka basala communiquer mode basala ka ba respecter ngo basala ni kuna tant bazongi sasa basala ba fina bango bo tshamo na mutute po lobby ba koma ba bomba retardement ba bombe ba mona lobby na bombe ndako ba bombe batiko batika puna Fali nga zana azo mériter le bato o groupe a Fali ba ozo ba on a valeur ba bengi ba memi bango tina poto yosko zo dénigrer bango lo ba ke baza ba bomba retardement na ebisioko baza to bita so to moni to lo bati baza ba bomba retardement ya ko sala te ba uti pototi mani ko moni déjà tala ngana linka kako batu ba comprendre na mukili ke bango mo na mutuna bango za pona bango pona vie na bango parce que lelo ken piano quand même na Belgique azanga bemvité là on pardon parce que pourquoi parce que ebike wana Fali balinga te ba koma bongo na vie na bango boluka vie na bino amemi na poto afunga ba porte so boluka vie na ngasi na so aider bango botika po lobby bokolela boyela biso boye o pa po lobby obeta mabepe na poto na nzela boye so ebike oza makasi na robeta yo so robeta c'est bon ka pona Fali na bien parce que lelo ne bozanga na hôtel na opesa la bango bo porter mususu balanda bato o te bureau Fali musu na mupanzi basona bino ke na tozana bino bolanda bureau Fali te bo sala kuna te batinda bino kute ko bozana bango na bien parce que Fali ayebi bino te bureau Fali patron za Fali parce que lobby bato wana bureau Fali bango te tambo ovana baluke li Fali bureau Fali ovana nie ya on hôtel sa bango momango ken piana ye wana azanga bato ko yamba ken au kemba na lo yamba ken ba ke wana c'est Fali mais il fait à ça ba analyse na est normal pambala na tena ma bito solo la azanga besoin bato ya solo besoin bato ya solo ba c'est belé tu n'en sois misa Fali ba kia selena bango le moto pour la nini aza ndenge na ebi ken piana c'est Fali ola ninga yango batala dia ken piana ba ye bango ken piana pesa ken moni ken piana bana kala mama ya musa musani o bango bana ngasika elo mbazo pa Fali zate ba ozo loko te pa ya Fali d'accord merci beaucoup yango lelo na lingi ndenge bazawana tona lubana ba ke kombo Fali pesa bona ba ya ba salenga be mission mutuka o ka to ebi o to vandelie coussin to za so ba ye eza lexi ndenge za na kinwana bon petit wana ako lukisama grave Alexis Sali moni weti na nga bete parce que petit wana yimta défendre Fali yo la grand frère Fali muta défendre Fali azate ba ya kana pour intérêt na bango pambala te ko na bongo te par rapport à quoi Fala bundi Fala c'est du succès non cela bien par rapport à quoi ba défendre Fali na nini cela bien quoi ils solo la bien te image pro te nga bon sens à nini te d'accord bon ça mutu solo ça biso OK non ba défendre non ko ba bon te par rapport à quoi à bundi azan succès te à kiti finga na italiété ya ki parate donc c'est un peu ça bango ya yé azo ki pété tant azo ki pété pour nape pour jouer nani e boto robingela benga bi vendre ni na élection faut tout à l'heure non betara masolo po petit nga zana ngaza grand maître ngaza na bani belé na format moi na lo baboy atu benga ko so ki pété pour tant naza na ko grand maître robeta ko na mais ba nala ba maître o ngai ba no na sala ba maître Alexis Alek na yo te ko ke na monter s'il te plaît s'il te plaît popol kelinga petit na popol mo pasula mais na lobby pardon non mais est-ce qu'on benga na téléphone on benga na téléphone et pas que petit na ok ya tu mara pano petit kay yum to bandat na banani na bino fala bi sengo alingi ba on souté ma bena le baki est-ce que yango na tunyo so na tunaki que ce so la na fa au moins lo na sepele lo na mona keko ya la ndaki manike pour tout moi qu'est-ce que tu as na bien na petit Christine so moni émission na beti baku na kati petit na Christine jo na ko meka ko tuté za petit nanga mo na beta mabaku mingi mais na linga ko mingi kende ozo kendwana ndenge ozana tika batu tu wana bo bo tena poto bwakisa bango zalaka na petit na pour j'en fais pas na âge ne balate même si na mkolo nanga
moi moi janvier na MK non azala Kisinzo babera mkolo nanga grand vient en janvier de bozala Kisinzo na bozala binombale mais Kisinzo akomeko na nzela nanga iteko kameti mbola bona boy batu tu wana o bagina fali poto to ke ngunde no ambuenga puto obeda masola Kisinzo ya Alexis alandaki manike le manika yawa abwaka lineti pa kakawa obi bakali rapa la manika abwaka lineti mais balanda enfant s'il te plaît toso la po bimsa andi place ba ko loba no mabe si baloba no mabe te za place moko yo kendaki lobi mabe na bango tu ba ya bango ba ko répondre na mabe o yo loba kiti ba accusation yo sala bango yango bango ba ko répondre juste na ba accusation sala bango olumi na bango ba bengani bango et pas fali nanana et bango ba ye ba sepelité na ba propos yo loba ki puisque bango tant que bango ba petit na yo bango baza et pas ya bazo lobela makamba fali entre guillemets yo fa ko bengi bango peut-être na téléphone et bisi bango mais le yo loba ki on a télévision bango pe ba ye à la télévision ko répondre yo na télé OK yango pe répondre na télé te na bi bien que yo bina bengi yo mo ni yo bina benga momo na chef de guerre ndio bien kai Alexis moi peut-être na kinwa na visa 5 ans moi ça visa 5 ans il faut zanika na kisasa na bombelo te ya ndinga mabete au moins il faut visa 5 ans na azanika na kin poni ye pendako peut-être na beta mandenge moko ndinga mabete na lo bien moni mo na zanika na kin po biloka beta kana ile kanga ite moninga batabenga ngafinga te zente moninga na 16 auto ni ko so to kalinga so linginga na mona kisu ka se les unes bato yamba kaka pa na yo nem tsoki bo en fait les lots ont un problème hein exact d'accord na auto na se les unes pa na yo kala te kana 2024 nga kaka aiso akwanzinga donc on a dit que parenthèse à petit Alexis Weti fazenga la kin po alanda ki manike sa manika kenaiti ya tikali na lo ba bien vous êtes ngala zawa yo ya websanga ke obenga descenda petit wana te alors na télé répondre là que ndenge za minduki za ko télé mapena pona petit wana 5 ans na na ka oyana là ya ne moko donc parenthèse na donc na pom na ba onte mais ndenge bazolinga balata kaka fali ape ba finga fali bato ba finga fali nga ngona lingité niveau fala comme na wana ape to zongi sko pa makambo ezali ya nani comment on je sais comment on Israël mutomno na pozo question nati lokole omoni nati penda oui alinga fali mingi fala sali pe mingi pona ye OK fali pena matisi nati lokole makasi nati omoni to za mito olinga no zana fali ke na 10 musiciens olinga no zana fali ke na 100 bato parce que fala zo peser amna la flambeau nati sko banda simba fali boye amona bato nyonso et le côté c'est bien mais garder mon flambeau on fala garder mon moi ba soit sali pourtant aux aboyé pour y pena azo kita escalier te ye bina ko na nzitambila ye azo kita te mso za malé rien ye pena ko na nzitambila boum OK donc erreur moi la sali d'accord il fallait ninga za la même kambo za la ki so tape les caméras zo tomboler za la ngoti na moko te mais ako le bango kutu ako ya la ngo bongo te même pas la voice ako so la ngo malé na yebité d'accord za na fali ni mo za boté actuellement so bo so la bo so di masana d'accord mais yo ke na musiko donc ba donetiko ezaka wana te musu se batami na kati donc eleki mingi rage mo bongo eleki mingi na bimisa encore na bimisa encore d'accord parce que to bimisi lango bato ba yo ki yango ezolo ba mama be netika mko na démarrer ke mais na otala ina no pour na pena na matière na OK na matière ne pena me ya makasi c'est la pena ça me dit bon on descenda na pour que mkwana c'est mec bien mais lo ka la moni pa na faut dire que ça fali échanger à mutu aza oge ya kosakana nati lokole makasi ah bon pour le balati lokole faut peser faut tourner na langue d'accord abna mutu moko pour yo lo bana zalabna mobali quoi nati lokole merci beaucoup camionnet comment nati lokole silita on ngam non DG monsieur bien merci ngam non DG monsieur s'il so ngana lobby no bo na sentir et s'il tonto le kamera mususu merci bolobaki na association na bino so bozui bato ko finga robeta déjà bobeti donc ndenge tout ça ko moi non tout ça dans une bisoante on soit tu un bon téléphone devant yo les imbattable mbola rappeler sous bango kaka bato wani to lobaki na bango to zaka ne to lobaki les autres to lobaki bonté awa izo to poni kanté ndenge to za awa le to lobaki on bien que le to nzambe perception kindimbo zo comment na ebité kindimbo oya kindingu azo yati oui si tu sais la quelle mboka ofongama
ye na yebi ya ya to raté été bon bête polonais juste ko pesa ba conseil bon ba pesa na ba conseil to lingi conseil biso te to tata na bango te côté non bazo baby si mabe ba ke mabe conseil zate to ba ma beta wana to tikala to ba ki wana biso te o mla nsunga na lobby ba tu bazo ki consigne wana o baza na kanda na o baza ba va na ba pona bango ba ozela kaka ndenge ba lobaki d'accord place on zo bango des mona na te ba tu ba ba mona na te OK tala ko tamla boso na yebso ko pesa sango ke so ka kutela muneke to sola giwa ye openda fara bo c'est un problème d'accord ndenge ba mona na raté mais zaka ndenge to zaki décision wana ezaka bon ko tseke ma partenaire ba vocable ko tuté to kena bango bongo kaka ndenge wana ba mettre tout bazana na bato ba mbeli bato ba nduki bato ma chèque baza beli to beli ozo ko citer bato la haine bato nduki ba mbeli baza te to kotiza poto munzu azala atambula no po azwa pe autorisation na ya yeti. D'accord, merci beaucoup. Tote comme on a ndeko Israël Mutombo, auto ko sala émission moko moi message moko annonçaki na ba golwa nyonso ke Ferregola. Il fallait que beta na Paris la Défense Arena soit beti kunate et ça juste puisqu'il y a des travaux là-bas et tout et un artiste na biso Ferregola a robeta na Adidas Arena. Message Jonathan otala ki yango et ça la kyondeni. Omoni Israël Mutombo to lukande to kangela to zomona MS américain MS ya congolais camionnette mbola je le tout ça qui besoin c'est pas là que ce qu'on a dans ça se sentir bien quoi ngalo to bien quoi 2000 balles bien quoi il faut sentir américain non ça yo yemba keta oyemba tu ça moi makambo mo belé quoi omoni Israël Mutombo Pétiola Israël a toujours moi mbongo en 2000 2010 non 2019 a du mois et loco donc on a lingi na bumela été mais to luka ndenge nini sala ndenge lingi bila zo sala wana to tonje déjà moi ndenge zana peso ya wa ndenge zo tambula zo loba alors que non na poto ba aussi ya Israël Mutombo bateau autam Israël Mutombo la nanga bien moi bateau tamana bango wana oh so ye ba pesi yo confiance que biso to dirige akawa wa yo salaka lo moko le kaka place peuple azali soko liamité soko to zu coup de fil na ote que ya sa place boizare oza mwindu okoma pembe tout ça na kanda na moko Israël Mutombo po déjà na Congo kuna so o BBC donc o banga so batuté okoma impoli ozokotsa na bakaso okazo bomsana batu nani Israël Mutombo mais comment on est bon no mona mutana bazo bon batu la prison musuba ya belo quoi Israël Mutombo donc aza balance on se rend à année donc tu vois là nek to zawa nek to tima nek to soli ma to sala ke réunion to bi non azuma mutu makasi ko ninga le bien la roya Adidas suka Adidas comment Adidas arena roya Israël ya fatu na baninga musu ba ka tamula ko batama ka ba journaliste tanga komote mi bale mbanga muni ye suma be wazo sala zo monana ja quand on est déjà Israël Mutombo a touché donc a sakana na faille ko eloko na ye ya ko zala fala ko muni ye a ko zala boy penda ko ya fali asola ke bilamba repasser ke bilamba atinda ke ne sombela nguba zongi sokela mutuka na utali saute mais a manka ka fali ndenge moko a cause non sola no te no pembe non sola no talanga o se bon la tanga te o moni Israël Mutombo na habité donc yesu sine na vie moi so na bamso so linga mutalinga to comme ennemi na ninga beza bon mona muta ngala ba de belé ayi na la vie moi so kutela we pese na pese mboto ma respect ndeni ko moi so ni muta linga kote aseki donc ayi na ne ka ngama moninga ndena yeli akomo kumisa moni Israël aluka ka fali yo moni ma sala aba mise to konga kitsa bango alba na tela beng sa bango ba yaka bango yekutali la nanga muta bongo muta salami na 18h asalami kalaté assez même pendant 7h na 18h ok munoko moko en plus c'est une coopération de président Félix pas yebna muta président wana ba makamyo lo ba information na moto zoki osolo bango na télé ça n'engage que toi yo ndenge yemo zo beta mi osolo ba nazolo ba na pembe la nanga scope muto wana ko yemta zo yebna ko à côté la ka fali na ba bureau kuna na kisasa muto wana ya solo côté c'est fa kamba côté c'est wana o wana azanga o pa ta pantole kanga wala suite fala kamba kamba te point ba isa ba na kati ba bi to relaxa fali do bango ka bona to relaxa mais fala sala bango nini ya ona mona fali go
na invité motalinga qui fallait azoiter ko zwana yeko mutu tout ayini tout le monde ayini ne fallait kaka pas azui. D'accord. Non, to kanzela msu côté ba musicien, to keti côté politique, na batanguba, na batama yebo, na ba maître, do fallait domaine nyos ba yini ye. Non, asa pe to monde te ale kaka ça ba misalo ba non. So Israël mutomba lati makamoko donc akena biso mabe moko atina parce que wana lati quand que grand frère fallait na maître na ta mikitiko na maître ba maître za tu mboma na za grand maître aussi ba maître Jagger Mulenda ba maître qui ba maître tous les gars grand maître ni comme na grand maître OK donc Israël mutombo ninga za wana to sepelisa yo Israël. D'accord, merci beaucoup. Mutombo to sepelisa yo que yo que na guerre na journée 5 ça OK na guerre na ta politique OK na guerre yo awtsa le makamoko alobak ba kangi te pour mutu za puissant avec balinga ba se yelo mfisa na Congo na teka mutu mais aner fa bengi ça yo fa to kanga bango il faut la bango mais oui fa dénoncer ba landi était ya ba wa lingi yo me kaka la kino ba lingi le ba safu bango ba bonga Daniel Safu na PC na Congo camionnette abomseki mwana nsemi mutombo wana na mwana nsemi ndanga iye mutakena bakanga mwana nsemi tu bakanga mwana nsemi colonel Kasuki jana songwana ba sale mama pamba mutombo mwana nsemi ngaza mukongo na ne Kongo nga mukongo ko kene bongo te mwana nsemi biso ba Kongo to na bato puissant bongo te pas Simo Kimbangu ba belge ba kokate mutana mwana nsemi tata kei mutombo za nakati ngana usila na bize mutombo na usila na ye d'accord so na kokina pouvoir te pour ngana usila na ye. Merci beaucoup Camionnette Mbola. Ferregola le padre a Robeta le 20 avril na Adidas Arena. Ba impressionnant par rapport au concert wana. Omoni kombo na simbi wa nguya. Ouais. Oyo to panza banali oyo to ko sisa ba jeunesse ba keki sasa na ba kombo ningi salaki ba comme Ferregola ninga zawana nzamba la kisika déjà que a retondi sa Adidas wana batu mso za libanda. Adidas wana. Parce que azo méritango. OK. Un grand musicien. Oui. Azo méritango makasi. Na ebi kaza muta media pena mingité alingane pena yobi faire pour mon penda azo le calé que ça passi et le quoi il y a un peut-être mon avalé de faire succès mais ça un succès comme ça makasi même comme on a dit que net le battu na Congo to bomba ngote wa to machete donc ce donc ça dit net ndenge yemoko numéro 1 ndenge bato benga kaye numéro 1 fallait poupa Elmara ndenge za numéro 1 donc ndenge za la ndenge to traçango na monde anga déjà fallait mon numéro 1 monde ngala kenda na combo ni ala vers dans le monde na fallait avoir numéro 1 numéro 2 azalaka numéro 2 azalaka numéro 3 p 4 5 6 faire azalaka 8e parce qu'on a 8e moi tout ça on a besoin faire mettre concert belé ya on faire nga na za ko appuyer faire azalaka 8e ndenge nini quand c'est ça 8e te pour moi il fallait nga za na numéro 1 wana na simana ye mutu azate ta mona 1 donc 8e de faire abimaka wana parce que faire des choses za mutu aza 8e donc 8e on a besoin comme amatata na 6e donc on fait na sima faire donc combo banzambe na bankulu batata bambuta au moins na bino descendance mo ngimba on faire to pese makambu pona bike azonga pena faire asala makapo ba gaulois c'est pas bon de bazar na sima faire ba gaulois faut c'est pas la peine poussara faire ndenge ba poussara faire ba gaulois na ndenge zala na ndenge wana d'accord ngala c'est pas makasi pour tout ça bo meki kaka na seconde ora mindu so biso tout ça on a souté que au moto mona ba warrior bona po biso to komi à côté de komi moto pa ya pas to komi wana et ça les loter biso to fallait nga zawana ba msuba ba mi kufela pour fallait aller loter nga zawana pour moto komata 7e na tangite ndeti na 8 faire dem so to pourcentage comprendre bon mais il on le fait rependa ndenge na so no boy quand la vendre na butu na sambele mpo na faire 5 qui na ba kulu faire rependa ndule na ye et simba parce que so ka beti on ndenge fali ça aussi ba concert na poto pour les autres on a pas bazo l'exemple bon pour faire beta ndenge calmement ça tout monde que est-ce que concert au beta ma et ba combattant on les a soutenir d'accord mutu ata pona wana to beta fali maboko te pena merci ata merci bolingité so comme ta meke kaka mais fali kasi pona fali on faire beta faire bolingité est-ce que fali ko fali yana beka ke ngala confiance même pas ya staff ne ya bureau fali na lobaki no bien que
et donc ezaka na yo to yebite na lango chelo poison lobby ou lobby kuna et kenge zalaka mutu nyozo za na ye zane kenge face à la prédon to moni ya nati lokola wa mabanga beti misu bazali sima bazali na fali bazali na mito ba mikangi boye baza moi nati lokole to lingte to tika e kota ka vali calme to pousser pe to monaka pas a bomela to monaka mukile kufi misu bazaka wana donc nati lokole ngeza wana penza ningo beti mabe ato sengi pardon fallait pardonner te d'accord que mabe makasi batu tout ba sepelité donc ningo ke wana nzambe ningo sala musala no wana soki pe bo bato oyamba baza pe bati baza na no waze ko ponani mutu te waze ko azali bo bana wenge ba oyate po bika wenge za ba waze ko kamtam mise mo kaza yemo waze ko na hebitenga mno ka waze quoi est-ce que ba te église waze quoi ayamba na mundingu na kindingu akema wala utotika pa ke akema be makasi d'accord il atangeka kombona ekema be kombona fingaka ilala kana fali la mukana fali ila mukana nana ila mukana babiso kindunga ngabom kinda donc kindingu kinako kombona ekindana batutu OK olinga donc kindingu nana zala binako ninge zawana eloka beta ki wana fali pa po osandike azana eni na kanda mobo to bimsa kindingu mwana na petwana alobaka bien te petwana za ya salité petwana azatina petwana place alalaka donc alala libanda de petit moment to bona télé la petwana za le côté si ko petcha bongo yo on peut c'est importance yo ne to zulaka na mbinga ya nani ya ti lokole mbinga na to zulaka yo okiti na bona yina kindingu ndinga moto donc comme la kindingu ba bengo na ti kindingu ouais oh là là si non na lobia non to moni nati na ndenge to respecter ko s'il te plaît comment tu moi na kene bien pona na kena sala kena mkolana moni ke mima ataza boye ma ndenge na bien ndenge kena kindingu bongo ya bimise bongo nati kindingu comme le comme nati kindingu parce que non oui que nati na compagne yiba tina ba nous finga fali atina ba to ba benga kindingu apesa ma matière yepe potanga kindingu par rapport à quoi de comme nati kindingu et koto kei nzamba batelo nati lokole mwana na kindingu ndo zana yepa leki déjà bika na bana adibne pe nati ya punate nati asilia wa rolon ba beefsteak ozara ba sabie si ba fali ozara ba cop ozaka bataka ba vio aza nati bonyo komite ba be ngai nati nga kameni mona lobani pe na fali na lobani blanga obi natala ba tsoba ba olela nga pe na sali likamute na boko boye bo sali za pe bien nzamba ko benir bino po tambo baxelier yepe azo wa sali onedi on a sali ki boye nzamba pesi bino c'est bon mais nati lokole nazoka passer parce que na Congo balinga kayote moni papi mboma na nati lokole papi mazani ouvert nati akanga mazab nako ya musicien ya moni ya papa wembati merci beaucoup Camionnette zalaka makasi quoi d'accord supporter merci beaucoup Camionnette Mbola to comme na suka émission na biso conclusion na maram nyoso lobby ezanini conclusion na ba c'est le monde landi yo bosse na peso wande ko za muto panza sango sala musala no bien landi ba musu ba longue pemi na fali bazo banda déjà et dit ken piana alobelo mo na landi de alobini na moni azo peksa kisi njora longwa atika ko finga na ti lokole ninga zo lobela ngo sikoko neti bazo wela fali na ti lokole na o babengi wana PD ne ba traiter na ti PD wana ken pe na betelo moroko akekutu ninga betyango pendako donc azo seka azo betamana ki soit disant ninga za bango ni baza wana bazo wela fali donc soit disant que potoke musika te donc na ken a traité fali PD. Ah bon? Donc ken ninga zo lobelako donc a traité ken mais le rôle a bimisi yango boite ezake yo so imaginer ngonde so la ni binako bazo pekse ko na mutu ba sa ne petit masara nana o ndé zala to solak déjà moi pour fin to ken na bon donc ken na traité maintenant nati PD o mswana na tabengi PD fali PD donc 3 ken na bongo ba PD faire abeti yango bongo yango pekse ki njora longwa la problème sous ba final nati mabele comme na lobiona ken na do nati ma finale mabele ken na onde ngwa ba peksa zo kati do ken na penda yango bato balonga ba na fali bana kanda fali bana ba en na fali yango bato yango na lenga bete to tika asa musique na sa musique na ye o a lobele ndenge na ye asa musika etala ite etala pas bureau boutique kalem so vando benge mutu boy non ndenge no monte te botika bango ne pas ça mo ndenge na bango OK
C'est bon, merci donc beaucoup. ni na baka nous le bina likamo kwana Ok. pour na sukisa yango na bino likamna nango wana kana beta nazoka pasika na ndenge batu tout ça ba hypocrite na mokili pene o sala be mission no mtalekara bo sala ndenge mission akei bo suki wana bo yebite ta on ngokanga mane boye ta yimda solo mabe hypocrisie makasi na mokili partout ok na politique ok na musicien ok na église partout hypocrisie obimika boye ni no seka bo moka vande ka talanga bo na yina jo Pamarabo. on a boka Merci beaucoup Camionnette Mbola. Ba salutation na pas banani o batali yo. Webi sona ne oleka pa no ba benginga ba bikuna pena so okay. So eloko na obeta c'était. Webi tant mon tant talon écran kala. Na ba. Na ne pas uzala raté. Ngana ko luka ne ba. Je so abimela wapi pona ko ikaka boye na so meta kimka bongwa abimela so yeba ita bimela. Je bimela wapi. Parce que bimela yebalité hein. On a fait tout na fire basket. Il a bisekele. Ne baté na tout le logo beti kombo ba. Parce que tant on boire ba basket belé. Et comment basket comment ya mboka batu. Oui. Ka basket to lata. Basket to lata. So za pour ça uza ba basket. Comment mundeli basket ça comment. Te bango ba bongo famille basket fire basket. Aza congolais te. Aza congolais. Te mais to so la bien. Basket. Oui. Au bolataka, c'est ko famille basket. So posant pour ça ba basket to so li ba pesio. A deux soucis ça fona mona yo. Na basket to lata. Do fona te. Na pesi petit na tongo. Plaria omeonga, petit na ya yango yo quoi. Ya tongo. Gilles Lamporio, moi la Suisse à tongo Gilles Lamporio, Cap Désir. On appelle ça entraînement yo, capitaine, Cap Désir. Humble, aluka problème te, makamute, maître Kobetox, Nelly Munduka, dessin animé, petit nara Nelly Munduka, musika, Enzulo Cable, yo pena Nelly Munduka, respect, et belé, Jean-Philippe Matei, Warrior, Warrior a fallu dans la corbeille, pena quoi, Jean-Philippe Matei, Warrior, son Mundoule, grand coiffeur na corbeille, Babi Makaya, moi la SKK, moi la papa Simon Kimbangu, qui a gagné. Pasteur Konde, wana pasteur na biso pena ya Beteza, pasteur ya yango Maître Wera Mukuna, Dario Kindongo le grand producteur na kata kini kuna, Bwenza ni dingo la bana nga bazongi kini, OK. Bwenza toujours peme la aigle, bobutini musika, vient na BG Bilao, Goliath Bilao, vie Philo na Bondi, Robingele Botu, petit na yo e Boto tungisinga Robingele mabanga, ndenso Maître Jagger Mulenda, Maître Mouze, Maître Goliath na Suisse, Jean-Charles Grand Ratikanga Libélé na États-Unis, Cernanga na Belgique, Mabeya, Gauthier Mascotte. Voilà, salon Denis Coiffure, na choisi le roi, voilà pote na salon Coiffure na Melun, Kakayo, Maître Jamos, le jeune maître élégant. Diwa, na pesi mbote kuna na kisasa Maître Jamos, wana li passe la ngai, ba mbote belé pour na Jamos. MS. Merci beaucoup. MS Mbola. Tu vois Mbola, MS Mbola. Ah, yo cha bongo ndeni. Ah, OK, excusez-moi. Yo ne faut kombo na ngozo Mbola MS. Merci beaucoup to komina se. Bana papa Simbangu kanga ba mote belé, ba kimbangi se besingombe, ba ne Congo, au moins la musingombe tongo ne Congo donc ba mote belé. Là on peut sentir que camionnette pena donc pas comme tous les jours quoi. Le homme là yaki pena il était décidé quoi, il était décidé. Et il a fait son travail. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis. C'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. C'était comme la souka émission, la mission d'être le Bigoza. Na poso sponsorisé émission Oyo contactez biso numéro na biso le téléphone eza affiché en salutation spéciale à Franck Poutou na restaurant Franck Poutou kolia comme la les 16 au business tokutani pour na fête et à Saint-Valentin Avalopine du Tour d'Europe à Baluka salutation à toi salutation à Evan Tumba na quand envers mbote na yo wa Jenny Kabas au conteneur ya forme net na film Gilles Makaya topesio mbote siko ali du Michimanga port de la Chapelle mbote na yo Cyprien Anzolo topesiope mbote tokomi na suka émission na biso Fire Basket azalaki na biso derrière la cam patron Bogos ndeko ya Guy Basket héritier basket et Shango Basket Fire Basket si tu es d'accord avec moi mais ma biso na église ndenge ba imbela biso na lola tokokoma elonge monani tokomi na suka na émission na biso toleka Fire Basket